Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na baeba. So bolinga maman Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi bandeko nanga. Oyo bolinga maman Elia Nitu. Obo sepelaka na émission na bino ya préparons-nous pour le mariage. Ndenge na lobaka ke allo, bonjour. Bana bobinga ba mama. Ba mama bobinga ba papa. Émission na bino yango ebandi. Préparons-nous pour le mariage. Ensemble, suivant maman Elia Nitu tolanda mate ya maman Eliane Nitu. Pona yende kokute na ngamba la liboso kaka ndenge na mi présenter comme na ngai maman Eliane Nitu na saka ba émission na ngai mingi sur le mariage, na saka ba émission culinaire ezali une femme à la maison, mwasi na kati ya cuisine, mwasi na kati ya ndako, ndenge nini mwasi akoki entretenir ndako na ye, ndenge nini mwasi akoki kosima ndako na ye, ndenge nini mwasi akoki kozala na kati ya libala to pe kovanda na libala na ye. Yango nde ezali conception ya émission oyo. Yango boki titre nango ezali préparons-nous pour le mariage. Alors, lelo na kati ya préparons-nous pour le mariage, toza na makambo mingi ya kosolola ndeko ekute na ngamba la liboso. Soko olingi kolandaka ba émission oyo okende ko s'abonner na Eliane Nitu TV préparons-nous pour le mariage. Ceux qui ont s'abonné mbala liboso mbala bibale au fini cloche ya notification pour que okukaka kozwa okukaka ko recevoir ba notification. Ceux qui émission ya sika esali nini ekoti na kati ya chaîne na biso ya YouTube. Mama Eliane Nitu nazana esengo ya kokutana na bino kosolola na bino ndenge to mesana kosolola kote na nga savant nzamba zo batela kimia ezali ebongo bino kote na bino eza ndenge nini. Faites-moi savoir si vous allez bien. Boza na clavier ndenge ka bokoma na ba commentaire esala nga malamu. Na mi benga ka deuxième maman ya bana. Je suis la deuxième maman de tous les enfants. La deuxième maman de tout le monde. Nazali mama ya mibale ya bana mingi o batala kanga bandeko mingi ba ata ozankola na nga nazaka kaka mama na yo. Ata ozali na âge ya mama Alice Ndombele nazaka kaka mama na yo. Deuxième maman azaka kaka deuxième maman. Ce qui te kiko solo la na yeto solo lelo to kosala continuité ya lisolo to solo ki ande kona biso ya mwasi ya aksa. Pourquoi to kosala continuité nango? Parce que nazo ba coup de fil ebele ya bandeko o basambela kana CFMC tout pe na oyo basambela kuna te oyo baboya okende makambo na ba commentaire ba préférer ki ba benga maman Eliane Nitu baso na maman Eliane kotalisa moi maman Eliane Nitu kosalela nga moi ba analyse selon bango kosalela nga ba dessin par rapport ya libala ya ndeko na biso maman aksa olangi o toza ko respecter parce que azali ye moko alobi ke alobi ni lopete elati lopete ekoti na mosapi passé na nga esali nini echoli na mai tokoke na wana détail na après mais avant tokota na détail wana tokoswana na makambo oyo eteli vraiment mariage oyo eteli penza libala parce que bandeko mingi basenga na sala continuité ya émission on a sala ki par rapport ya likambo oyo eza ya mariage oyo ndiko na biso ya mama aksa olangi. Mama Eliane Nitu namoni bandeko mususu ba lobi moi mke na commentaire ke libala ata moto soki abali na l'état na mbula matari tout pe na mariage civil libala pe ekufaka nga na boya yango te naza vraiment d'accord ke libala wana pe ekufaka bandeko balobi ke ba pasteur basala ke forme bala evanda na boyi pe yango te na ndimi yango mais na yebisi bino ke bazali pe oyo basalaka ke mabala pe evanda te soki bato bakabwani pe bakabwana. Pourquoi? Parce que pasteur akokota mutu na motema te. Soki nga lelo nalobi ke na lingi na nga soso mfumu kanda te pasteur akota nga na motema te ata pasteur akonseiller nga soki nga na boyi soki na boyi akota nga na motema te pasteur akoki ko conseiller mondima akoki kosala nini akoki pe koboya parce que ba forsaka polingo te na yango na lingi na lobake par rapport à l'émission on a salaki eza na ndeko moko mwasi abengaki ngabi mama Eliane Nitu bravo na beteli maboko mama mama yebi poni na beteli maboko po makambo oyo lobi nga na se retrouver na kati ya lisolo na yo oyo beti na se retrouver na kati. Alors na besa bino lisolo ya ndeko na biso ya mwasi Judith avant to kende na ba détail ndeko na biso ya mwasi Judith alobi ke mama Eliane Nitu nga ndenge nazali awa na ya na mboka biso ya poto oyo ya nga mutabingisanga ya ndenge abingisaka ngai nazoka mukanda na nga na maboko kaka ya parce que yaya déclaré que neti mwana na ye tolo banga absolu vérité ndenge ezali neti mwana na ye nazoki na nga mukanda na nga na ye okutana na ndeko mususu na lingomba na église pa eto bande kosambela ndeko wana pe azaki pe na mukanda na ye pe na ndenge na ye tokutani na lingomba tango tokutani na lingomba tolingani tokomi ke tosala nini tobalana ndeko wana eza lisolo ya ndeko Judith tango balingani naloba tango balingani poso na bata boya okasa tango mususu ke ezali ngai tango ndeko Judith akutana papa na biso Faustin po ete balingana po babalana
alobi mama Elia Nitu nga nazalaki na mosala nazosala mobali mpe abandaki azosala et alors ye azalaki epai na ye na ndako na ye ngai nazalaki epai ya yaya na nga oyo azalaki lokola mama na nga oyo abengisi nga kowuta Congo nazovanda na ndako ya grande sœur na ngai. Alobi mama Eliane tobandi kosala ba préparatif na biso ya mariage ndenge ezali ke tosala libala na biso tobalana nga naza na mukanda ndeko Faustin aza na mukanda eloko nini eleki na kati na biso mibale eloko eleki na kati na biso mibale mpona bakena se retrouve na makambo oyo olobi eza nini ntango tolingani nga nayebisi yaya nazwi mobali kaka awa na kati ya eglise ndenge ezalaka kaka mobali aye komona yaya tosololi makambo nyonso ekomi tokota na processus ya oyo makambo etali mariage. Makambo etali mariage mobali alobi ke omoni ndenge toza na poto boye yo oza na mokanda na nga naza na mokanda na ngai eloko tokoki kosala tobalana na biso kaka na coutumier après tobalana na biso na église tokende na biso na leta te tokende na leta te pourquoi po obénéficier na mbongo ya bana étant femme seule okoka kobénéficier na mbongo ya bana okoka kozwa ba aide mingi boyebi ke poto eza mboka ya basi na bana okoka kozwa ba aide oyo baninga mosusu bazwaka ya solo tosala yango bongo tosala yango ndenge wana bayokani mwasi na mobali bamoni mpe baparent basololi mpe na baparent basololi mpe na pasteur na bango ke non pasteur biso nde toza boye todeside tobalana na biso kaka na église tokokende na mairie te tokosala coutumier tosali na biso église mwasi aza na mokanda na ye ngai mpe naza na mokanda na nga tokokende na mairie te pourquoi parce que mwasi akoka kobénéficie ntango akobanda kobota bana abénéficie na badroit oyo ezalaka na mboka ya France. Pasteur pa monaki yango normal aautorisaki bango acélébraki mpe mariage babalani Judith abalani na Faustin basali makambo ndenge ezalaka ndenge na bisi bino ke mariage eza na 4 étapes: période ya fiançailles, mariage coutumier, mariage civil esukaka na religieux. Bango basote civil bakembala moko na religieux mais basololaki yango na pasteur basolaki na famille ya mwasi basolaki na famille ya mobali raison na bango ezalaki ke mwasi abanda kozwa ba aide babalani bakomi kovanda ndako moko mwasi atika adresse na ye kaka epai yaya na ye esika azali kovanda mobali nde azalaki na ndako mwasi atika adresse epai yaya na ye esika azalaki mobali aza na ndako bakomi kovanda na kati ya ndako ya libala na bango babandi kovanda na kati ya ndako ya libala babandi kovanda na kati ya ndako ya libala mbula moko baboti nanu te deuxième année nanu te troisième année nanu te baza kosala ba prière ndenge ezalaka kaka au bout de 5e année ndenge baza kovanda mwasi na mobali eke mabota eza koya te eloko nini basalaki eloko basalaki kutu teke bayokanaki koyokana kutu te eloko moko te mwasi aza na kati ya ndako avandaka kaka losambo ndenge biso so tutekana eliki epa nzambe ke nzambe akosunga nzambe akosala mais mobali azaki so na patience te mobali aperdaki patience na koperdre patience na ye mobali abimi libanda ake kotambola libanda ndenge kaka mibali bamekaka kokende na libanda kokende libanda wana mobali akendaki asaki nini akendaki koluka ba jeune fille te jeune fille aza moins âgée que mwasi na ye te ye akendaki koluka grande fille oyo aza plus âgée que mwasi na ye ya ndako oyo aza même plus âgée que ye moko ake kolinga mwasi ya libanda mwasi aza plus âgée que Judith mwasi aza plus âgée que Faustin ake kolingana na yaya na ye toloba yaya na ye mpona âge aza yaya na ye ake kolingana na yaya na ye Faustin aki na bolingo libanda kolingana na yaya moko boya libanda ya Marie. Faustin na kolingana na ya Marie akumbaka te ya Marie akumbi ya Marie azwi zemi tango ya Marie azwi zemi ya Marie azaka na mukanda te Faustin tango akendaka atunaka ya Marie te koza na mukanda te akotaka ya Marie aza na studio na ye aza na mwa chambre na ye afutelaka mais aza ye moko ya Marie aza na chambre afutelaka ya Marie aza na ye moko na kati ya chambre na ye ya Marie pe na kati ya chambre na ye wana aza na mobali te aza kaka ye moko. Faustin abandi kolingana na ya Marie kolingana na bango ndenge kobumba na ti moto ayeba te ke yaki kolinga libanda surtout ke kolinga mwasi aza mwa mokolo par rapport na ye moto moko ayeba ki yango te
ya mari akumba mukumba te ya mari akomi mukumba ya mari akomi na zemi tangu ya mari akomi na zemi ayebisi Faustin ngai sikoyo awa nde naza boye naza na mukumba naza deja na zemi akamati bapreuve ya zemi alakisi na Faustin alobi yupi Faustin asepeli ke na kati ya ndako nasali 5 ans nazozwa mwana te Judith akopesanga mwana te alors lokola ya mari oyo akomi na mukumba boye mukumba ofo mwana ya botama ya mari alakisi baexamen bapreuve ke aza na nde na mukumba mpe ayebisi Faustin mukumba na ntango ekomi na age ne ntango ekomi na 3 mois nde ya mari ayebisi Faustin aza na mukumba Faustin asepelaki ke ya mari aza na mukumba ya mari ayebisi Faustin sikoyo yo fokende kodeklare mwana il faut odeklare mwana Faustin atali ndako na ndako kuna nazwi mwana te 5 ans yango oyo nasala nini nadeklare mwana ya mari alobi te Faustin ezaka déclaration ya mwana te il faut obala ngai yobi pourquoi faut obala nga parce que mwana oyo nga fona bokola ye yo oza na mwasi na ndako ngai awa na libanda nazwi zemi nazokende kobotela mwana wana Faustin ngai ifona bokola mwana wana po yo okobandoza na kati ya ndako na mwasi na yo ngai ifona bokola mwana yo mutu bando bokola mwana mikolo nyonso tu te nasengi kaka na yo tosala nini tokende kobalana bakende kobalana na leta bakende kobalana na leta ya mari alobi nasengi na okende kose présenter na famille na ngai te nasengi na okende kobala ngai te kopesa na ngai libala Faustin naza kosengo kaka eloko moko eloko yango nini tokende kobalana na misu ya leta naika ko déclarer ka mwana bote photo bala na mwana nanga abotama na kati ya mibeko ya mboka oyo mwana nanga lisolo ya France na kati ya mibeko ya mboka oyo mwana nanga abotama hors mariage te Faustin zaki na choix ta Faustin asali ke na ndako kuna nasali 5 ans Judith abota te Judith aza mwana moke na ye pa grande sœur Marie grande sœur akumbi mukumba azokende kopesa nga mwana Judith akoyeba likambo te pourquoi Judith akoyeba te Judith akoyeba te parce que Judith aza femme seule Judith tobalana na église mais l'état ebite ke Judith aza mwasi na nga Judith aza na mukanda na ndenge na ye Faustin aza na mukanda na ndenge na ye Faustin amonaki yango ezaki simple atelemaki na ya mari bakia kosala nini bakia kobalana na mairie bazaki 4 personnes avec ba témoin eloko nini oyo Faustin a expliqué ki na ba témoin pour akende kobala ya mari na église Faustin expliqué ba témoin babi boyebika makambo ndenge ezalaka alobi na bango teke baza mwasi na mobali ya solo Faustin asololi na batu oyo ya yokanaki na bango abi non eza likambo ya mpata nazosala kaka boye pona koka kozwa nini mpata po ye azwa mukanda tobengi yango mariage blanc nasali boye nga nazwa mpata ye azwa mukanda toaba na poto toyebi makambo yango ndenge elekelaka obaninga mpe bamoni eza nango normal bayebiki abala na ye bongo sikoyo ndenge te mwasi na nga na mérite oya na mérite tobalana na biso na mérite bango wana mpe bayebi te ke mwasi aza nzemi po baloba nde kapwani kaka na déclaration ta kozwa non eyaki secret Faustin babombaki na ya mari nzoka ya mari ayebaki mayele oyo ye asalaki ke Faustin na Judith union libre amoni mpo nakanga Faustin malamu ke naboteli mwana nakanga ye mpe na ndenge ya nini ya libala po ya mari mpe azalaki na mukanda te ya mari azalaki na posa mpe azwa mukanda abénéficie na mukanda na nsima ya mwana na ye Faustin na ya mari babalani na bango na église te pardon na mairie na état civil tolo bango ndenge wana tranquille babalani basisi kobalana na bango normal bazalaka 4 personnes normal Faustin azongi ndako ya mari akei nzoka nde ya mari sikoyo après avoir kozwa livret de famille livret de famille Faustin koya nango na ndako te livret de famille eza na maboko ya mari babandi kolingana zemi ezokola mwana botami Faustin adeklare mwana tout ça na ndako kuna Judith ayebi eloko te kimia na kati ya ndako eza nango
Faustin boyebi mibali nyonso bayebaka ndenge nini akosorganize kosala nini kokendaka libanda. Ntango ya mari azalaki na Zemi atungisaki Faustin makasi te, azalaka mwasi moko alembama ayebi ke non jeune mwana azobima nde aza mwasi ne na ndako. Donc ngai nazobima nde nazala kaka na bénéficier na mokanda epuis mpe nabota mpe mwana ya mari mpe azalaki mwana na ye liboso mpo ya mari abotaki nanu te. Mwana abotami, mwana ntango abotami au bout de 3 mois 3 mois tant mwana bote biki mutaza déjà na mwana ana sengo ba sortir comme moi mingi par rapport ndenge azalaki na Zemi tant moi azalaki na Zemi et comme foko bima bakene na pe mina mwana e lenge mwana Faustin moi zona kati anda côté mazu yango wapi na libanda. 3 mois après moi ba nungu e bandi Faustin ndenge zala kaka boyebi kama ma portable Faustin aboti photo ya mwana na portable batindi photo tout ça. Bantu wana o bakendaka na mairie bango mibale wana baye komona sikoyo louche ko balaki ba proche baye komona louche. Oh mais Faustin makambo ezalaki po mwa mwasi wana azwa mukanda pesi mbongo mais bato balinganaka ebomba na kate mwasi pe sikoyo bimisiti ami bimisiti ko ke non ayebisi bato wana ke non nde tokende ko na ngai ezaki deja na mokumba na ngai mwana na boti aza mwana ya Faustin mwana ngo pe babotaka libanda photocopie ya Faustin. Obora ke photocopie 2 gouttes d'eau. Faustin mobimba mwana pe ya mobali. Faustin mobimba. Na 3 mois et koyeba na ke Faustin sala nini abota mwana. Judith ayeba ki ndenge ni Faustin abota mwana. Faustin azaki na salle de bain. Faustin azo sukola nzoto. Mwasi atindi photo ya mwana auti kosukola mwana ndenge abungisi mwana atindeli photo. Akomeli Faustin boye. Oyebi ke lobi oyaki te, donc lobi ya demain kozanga te po photo kende et pas ya médecin. Judith atala boye. Abi mama, na bandi kolenga, muni kolenga mama, na bandi kolenga. Na zuma mona sel capture d'écran na tindi na téléphone nga, vi ki nga na zana na code ya Faustin te, tango ekoti maman tango kana fini et bimi photo capture d'écran ba moko wapi na tindi et pas na ngai. Na tindi yango pa na nga. Nazela kutu Faustin bana douche te mama ko kakite na banda ko lenga. Ngamo na tali bébé, mo bébé 3 mois ilungi déjà ezali. Lobi o yakite hein. Lelo faut ya parce que lobi photo kende et pas ya médecin. J'étais à côté de la salle de bain. À la Faustin photo. Lobi faut qu'il n'est pas ya médecin na mwana. Yo poti libanda. Faustin sisuko sukola, apangusi mai, aizwi mwasi, avandisi na mbeto abito solola. Bavandi babandi ko solola. Apesi explication la pesi bino ote. Omoni ndenga na tozala ki bondenge tozala biso na ndako libala 5 ans yango yo ndenge ozobota te nga na sala ki nini na kendaki e passer wana ndenge kana na koyisama ki passer wana na koyisama ya ko koyisama nzoka de ko koyisama na koyisama ki wana sera zaki na nini azaki na azwaki Zemi ya sera wana azwi Zemi ya mari ya mari azwi Zemi lokola ya mari aza mukanda te na sali ya ndenge wana po ya mari azo mukanda po soko aza na mukanda na ye ekoede ye pe ndenge ya kobokola mwana kaka ndenge basolaki na mari ndenge mari arepete ngo pa ya Judith po na kobokola mwana yango wana nakendeki kobala ya mari abi Faustin kobota ka te na kobala oboti kaka te me obali Faustin sa mona kike lokola mwana sabimi deje ka boti mwana ekoyeba na nako baseki ne babala ki na mari vomi ebisa kaka mwasi na yeba vérité nyonso oui na balaki ye na mairie mwasi alobi nini Faustin alobi yo za mukanda ti nga za na mukanda ye lokwa aza na mukanda te nga pe na yebaki te kaza na mukanda te me ntango azwi Zemi yango tokendeka kosala kaka bongo na bale na mairie po epermettre ye azo pe mukanda po lobi banda osala banda kosurvenir na babesoin ya nini ya mwana libala ekotaki matata jita bi mama kolela ebandi na bandi kolela mama tension matinga e tension matinga mama kanisa ke nasali 5 ans na kati ya ndako nazo bota te Faustin ake kobota kobota kaka te mama me abali yango wana tango natalaki émission na yo mama na se retrouvaki na kati ya émission yango wana mama na sepelaki ndenge olobi ke libala soki bolekani nango na mérité ekoki kokufa à tout moment. Tolobi te ke kufaka te kufaka nango.
mais ezaka mo ba procédure moi mingi koleka ya église. Église babaka na munoko bafandi sipino na mbilo mibale kaka boy. Bo soko olingi boyo boy. Mais ceux qui moi si babali on na mairie et que mobali ya boy soko boy pour repasser divorce, au boy pour repasser divorce. Et pas arokende neka kolinga makokende so na mérité. Yango na kokende ko bala. Il faut bokende na ba procédure nyonso tout. Ya likambo o etali libala. Bolupaka ata moko te. Judith. Boye nzamba azaka na mawa. Patience futaka. Ceux qui osent na problème na yo, belela nzambe. Kokende gauche droite te. Pesa motema na nzambe, nzambe asalaka. Nzambe atikaka bana ete soko ozana bosolo na ye. Nzambe atikaka bana na ete. Judith alobi mama, kanda nanga pasi nanga. Ezalaki kutu ya mwana te. Pona fosta boti mwana. Ponga mwana tenga bi 5 ans pe a mutu. Ana posa ya mwana. Me pasi nanga ekomaki ya nini? Libala wana bango basalaki na mairie. Libala wana. Oyo bango babalanaki. Nga to balanaki na église. Bango babalani na mairie. Baza na livret de famille. Livret de famille. Baza nango. Mwana na bango botami. Kombo na ye koti na livret de famille ya Faustin na ya Marie. Mwana mobali abotamaki. Abotami na kati ya mariage. Mais libala ngo ya Marie na Faustin. Bapesi mbongo te. Babali ete ke o babala ki bakende ki kopesa mbongo na famille. Faustin mo akende kobala na famille. Exacte. Ake sala mariage coutumier za kite. Parce que za mobali ya bana kike abali. Metala trou vide ya mairie. Vide batika ki ya mairie. Ezalaki erreur. Vide ya mairie. Libala toza na poto o siko Faustin asena ya Marie yango nde leta ayebi. Libala o leta ayebi yango wana. Donc ya Marie kotambola partout na livret de famille aza madame ya monsieur Faustin. Mais Judith akotambola ke naza mwasine na munoko na alliance ano ya église. Mais livret de famille ana livret de famille ta na église apesa certificat de mariage. Ya wande bapesa na église. Na mairie bapesa na certificat de mariage na livret de famille. Pesa bloko mibale. Na nini na mairie. Na état civil. L'état civil pesa bloko mibale. Certificat de mariage na livret de famille. Livret de famille pona certificat de mariage ke bobalani. Livret de famille pona ceux qui bobandi ko bota bana. Babanda kokota wapi. Na kati ya livret pona bana. Botemi na kati ya libala. Il faut koyeba ke soki bobalani mwasi na mobali, bobalana na bino na mérité, boboti mwana, pona leta mwana na botami hors mariage, bobosana ka yango te bandeko. Soki bobalani na mwasi mobali na yo, na kutimi na bino bobalani na bino, bobalani na bino pe na église, boboti mwana na bino, mwana wana na leta botami hors mariage, leta kontaka mwana wana te. Leta aza ko reconnaître mwana oya botami dans le mariage. Oyo azana kati ya livret de famille. Ceux qui bobalani na mobali ki bobotaki mwana avant. Mwana na kotaka su na livret de famille te. Akotaka lisusu na livret de famille te bandeko. Il faut comprendre makambo bien. Babenga ke mwana botami hors mariage. Mais bobalani na église hein. Bobalani na coutume makambo nyonso. Mais loko bobalani na mérité. Boboti mwana. Sima na boyo kende mairie. Bana oya sima bakobotama dans le mariage, bakokota na kati ya livret de famille. Mais mwana botamaki avant le mariage, avant mariage civil, aza mwana botami hors mariage. Aza mwana oyo soki problème ezali ya couple aza toujours hors mariage. Masa mwana na bino bobotaki avant ke bokende kosala mariage civil. Bino baye bozo kobala na mikolo oyo fo boyeba makambo wana bien. Judith alobi mama Faustin abotaki mwana na mwasi na ya Marie. Nzambe yoka kolela nanga. Mama na umela kite. Ngape mokumba e na zwizeni.
kozwa na zwi zemi mwana oyo toboti na Faustin sikoyo a déclaré kodéclaré déclaration ndenge za mwasi aza na zemi oke kodéclaré mwana na yo ke aza mwana na yo mais na l'état mwana na yo maza toujours mwana botami hors mariage mais entre temps bino bobalana bolata voile bilamba ya pembe bobalana bolata bilamba ya pembe banyonso bamonaki bobalana mais mwana oyo boboti mobali akeka kodéclaré ye kaka ke na botana madame Judith mwana botami hors mariage ya mari moto aboti dans le mariage. Judith alobi mama nitu bitumba na ngai ekoma ke Faustin akabwana na mwasi wana basala divorce. Mwasi aboya kopesa divorce. Mwasi aboya kondima divorce pa ya Faustin. Faustin na mwasi wana bakabwana ya boye physique boye. Mutu ya Faustin yaki kosala ke on ekende koluka libanda nazwi mais na kati ndako pe nazwi mais lien wana ya mariage oyo kangami na se kangami likolo lien wana ezali mais Faustin asoki paka na mwana o abotamaki liboso afa mwana oyo ndako po aza mwana na ye oyo liboso ya simbaki boya kati peza cordon ta ke na boti mwana ya mari ndaza mwana liboso mwana ya Judith akomi mwana ya mibale epa ya Faustin malgré pas Judith aza mwana ya liboso mais pas ya Faustin zo compter que mwana ya mibale mama na sepelaki mingi na émission o sala ki poza ko fungola batu misu libala esele ko basakana kana ngoti ya tele ko mwana bilambile ina meka soke simbite ayebisinga pasi na ye yango wana bitumane koma ke Faustin a divorcé ya mari kuna pa boya divorce Faustin na ya mari pa kabona physiquement boye ke badaga lisuti mais baza toujours lié na nini mariage civil po bakabona il faut ya marandima ke bakabona il faut ya marandima ya marazu mukanda na sima Faustin ya maraza kotambola mboko etanke mwasi ya Faustin aza kotambola tanke parce que aza na livret de famille oyo ya maraza nango je dis taza nango te ba erreur ya vie eza ba erreur ya vie bino ba eboza ko ba yana lobaki bien ke ba mama mingi o baza déjà na âge ba 50 ans ti likolo ba tikala ba femme seule ya libela bana ba komi kobala ba mama moyen ba bala lisusu ezate alors bino ba papa o bovanda na ba mama ndenge wana bo kende ko officialiser ba nini ba relation na bino na ba mère okoyoka ka ke non basala nga présentation na kini tile nga na yebisi bino mama Elia ndenge na zawa numéro na nga téléphone ezali 06 15 31 69 90 nalamukaka na téléphone nalalaka na téléphone nalamukaka na téléphone nalalaka na téléphone parce que nga nasaka émission sur le mariage bato babenga nga ya ndenge na ndenge mutu akobenga vraiment na 70 ans mazo pesa expérience ndenge alika na ndako libala na ye mwana oyo Judith aboti aza mwana Faustin oui mwana ba mibale ba déclarer ka ke mwasi nanga aboti mwana déclaration kaka aki ko reconnaître mwana mais mwana ya Marie abotami na kati ya mariage selon la loi française biso ana mboka mundele mariage na ba coutumier na ayi ba religieux a konta ngote mariage religieux mundela konta ngote il faut boye babande koke soki mwasi azu mukanda na sima ya mobali to pe mobali azu mukanda na sima ya mwasi to mona na mboka na biso mingi mona mutu bapese mukanda ya maladi so bapese mukanda ya maladi pour protéger mukanda wana soko za mwasi mobali abali yo il faut mobali abala ona état civil abala na mairie pour protéger mukanda na ya malade so posa na ba mukanda ba 1 année 2 ans il faut mobali abala yo to mwasi bobalana po moko a protéger mukanda ya moninga mukanda o bapesa biso ya malade babotolaka yango toyebi yango bien ozu yango pe babotoli mais po baboto ata babotoli yango mais tango oza déjà na attachement familial ata baza kozongisa bato ndenge nini yo bakozongisa lisusu te po oza na attachement familial oza na mobali oyo aza na mukanda ata bakangi ba sans papier bi babwaka bango bazonga na Congo
ata na kataka kombe kuna yo kozonga te attachement familial mariage eza ko protéger yo bato mosusu balobaka te mokoka mobali aza na mokanda 10 ans to mwasi na mokanda 10 ans ana mokanda ba français te to balala te mpona kobénéficie te okobénéficie parce que soki obali yo mwasi so aza na mokanda te mobali abali aza na mokanda 10 ans au bout de 5 ans soki bobalanaki na mairie au bout de 5 ans bakopesa yo mokanda il faut boyeba peke baverfiaka ntango babali mwasi na mobali bazotala eske bemaka ndako moko eske bavandaka pla baverfiaka makasi baverfiaka makambo na makasi mairie mpe avant ebalisa moto esengaka attestation ya célibat biso attestation ya célibat tomesana na kambe ya mosika te ya biloko tosalisaka te osalisa attestation ya célibat basali nini bakia kotika mairie asali nini abalisi bino mais lelo bakoma koverifie makasi bakoma mpenza koverifie vide ya mariage civil ekotisi monguna na kati ya ndako ya Judith. Judith lokola abaki na église abweni na mobali te Judith mpona compréhension na ye po bato nzambe akela biso ndenge moko te compréhension ya Judith etali quand même 5 ans mobali azolizela mais eloko etungisi Judith libala oyo Faustin asali na nani na ya Marie yango nde eza kotungisa Judith mwasi ya libala na kati ya ndako osali 5 ans 6 ans de mariage osana livret de famille te mais moto aza libala eske mobali akendaka alalaka kutu kuna te mobali akendaka azongaka mais aza na livret de famille na maboko yango na mama Elia Nitu na émission préparant pour le mariage oyo nyonso oza bapréparatif toza koprépare bino deuxième mama na bino aza koprépare bino ntango Judith apesi lisolo na ye eza mpona aloba nango na bino bon bino mpe bokota na baerreur wana te nde nauti koyebisa bino sikoyo okomona mobali alingi mwasi mo boye mwasi yango aza mokanda 10 ans o te 10 ans wana eopesanga mokanda te ekopesa mokanda au bout de 5 ans soki ovandi na mobali wana to na mwasi wana aza na mokanda na ye ya 10 ans 5 ans après okozwa mokanda na yo soki oza fidèle ovandi 5 ans okozwa yango ndenge nini okokotisa bafiche de paye na yo bafiche de paye ya mwasi na yo to mpe ya mobali na yo yebaki mutu soki azi mokanda na nsima moninga mosusu basengaka présence physique basengaka yango soki oza mwasi ozi mokanda na nsima mobali eke mobali moto asaka na bafiche de paye bakosenga bafiche de paye basengi mpe présence ya ye mutu aya mpe na préfecture mpo basala nini bapesa yo mokanda to mpe même mpona renouvellement osi ozwi mokanda na yo oza nango déjà mais jour okende korenouveler basengi présence physique ya moto oyo apesaki yo mokanda bafiche de paye na ye présence physique na ye basengi yango bamoniki azali yo nani mesi Nitu Kapita d'accord oza toujours na madame Nitu Eliane toza toujours ensemble d'accord ok tata basinye bapesi mokanda bosala nini bosima nzela bokende balobi te mokanda oyo ya nationalité kama moto epesaka mokanda oui nationalité epesaka noki soki bobalani na mobali une année après bapesi yo soki oboti mwana tout de suite bapesi yo eza ndenge wana boprotege civil tokufela kaka makambo ya mbongo ya bana te okufela kaka mbongo ya bana ntango makambo ekweyaka nde ntango baregret ekomaka kobima ce n'est pas pour rien ke toza kosala baémission oyo eza pamba te eza pamba te toza kosala baémission oyo eza kofungola bino misu gratuitement est-ce que bofuti nga mbo on donne ce qu'on a na opesa bino oyo nga naza nango moto afuti nga mbongo aza te naza kopesaka oyo naza nango mwa mayele moke naza nango toza kokabola yango na bino mwa expérience moke naza nango naza kokabola yango na bino yango na émission na nga za intitulé préparons-nous pour le mariage sikoyo toki kopengle moke na makambo na ndeko na biso aksa parce que bobengi nga mingi mpona yango ndeko mobali wana Kevin asalaki présentation epai ya mwasi wana oui ata mpe soki abalaki na ndenge akutime ke babali apesi biloko me ntango motema na edesidaki ke bakabwani bakoki mpe kaka kokabwana bokabwani mpe kaka makambo eza koevolue mokili eza kochange ata soki abalaki ye na famille na ye ke apesaki mongo ya libala eke bakabwani bakabwana kaka na maloba eske ntango bapesa mongo ya libala tosala basignature ezalaka nango te kokabwana ezalaka kaka na maloba ke tokabwana lingi osusu te nga mpe na lingi osusu te libala esilaka te libala esili alaki mpe azalaka na droit ya kobala
Maman Axa. Akinga ça peut qu'on a droit. Parce que, coutume, papier mon repère ça m'a rendu à la raté. Bref, ça va que non. Bosenga ki biso 3 tabac, bosenga biso 4 pièces, bosenga 2 sapatos, yo kande ba preuve. Na ba vidéo. Mais atoke na ngona mundele na l'état, mundele ko considérer yango te makambo na batu mwendo. Mundele ayebi yango te. Mundele so nga bali sebino na mairie attestation ya célibat. Soko ke na ngwa biko za célibataire. Ako bali sebino kombo na côté na ordinateur. Donc, to matato kita, ndeko na biso Axa azala ki kana droit pe ya kobala Papa Kevin. Papa Kevin pe azala ki kana droit parce que na mwasi na ye wana basaki nini bakabwanaki. Soki bazaki na kati kaka ya bolingo. Babalanaki na civil. Maman Axa ngaka bala Papa Kevin te Papa Kevin anga bala pe Maman Axa te. Non. Ce n'est pas pour rien divorce existaka. Pour ceux qui bokabwani na mutu te. Moi azana droit ki ndobala kote mususu e ozate. Yango ni avantage ya mariage civil. On a besoin de comprendre c'est quoi les mariages civils. Avantage nango yango wana. Papa so azana bana na kati ya ndako na ye. Ba botemi dans le mariage bazana kati ya livret de famille na ye. Papa na soka kufi. Maman moko soki ba maman mususu bimina bana ba kozala na droit mais koza même droit ndengo bazana bana bazakuna nini na kati ya ninte. Na kati ya livret te. Surtout na mboka mundele oboti na mobali ki mobali yango déclarer na epe bana na yote. Maman kozelo côté loba mobali wana ko azala ka pesa ka yo ki de so na zate ya bana yango. Mais soki mobali wana zaki na mo eloko na l'état bana na ba ko bénéficier na eloko moko te. Yango leko nazo meka ko faire comprendre bino bandeko yango wana. Bino ba ina mobali te. Soko soki na libala ko négliger mariage civil te. Mariage civil comme protection même na mboka na biso ya Congo kala ezalaka soki bokufeli papa bandeko papa ba yale tcho ba benga ndoko ba mbwa boke libanda mais soki mama wana zakina mariage civil boke na place monter mama ko telema na pete na malemba ke na l'état aye ki famille mobali nanga bazobenga nanga na ndako mobali nanga tikelanga ba ko convoquer ba boyebi te kaza marié aza veuve ya monsieur bozana droit ko benga na ete. Et le cognon sur l'état, ils ont la protection makasi. Et le col la voiture. Ceux qui osent la voiture, ok quoi, si une voiture na yo, t'osent na tout risque na assurance normale ya voiture na yo. Ceux qui ont telle voiture, la voiture na qui tourne au fond ça na tout risque. Ceux qui ont assuré voiture na tout risque, mon collègue cause un problème. Avant de réparer yango, ba kamati ba pesa na voiture ya remplacement. Bazu voiture en remplacement ba pesi otamwa nango en attendant basa nini ba bongisa voiture na yo mais ceux qui voiture na eza na tout risque te o ba booking a rétroviseur le ko la voiture na eza na tout risque te ba kotika yo kotambola makolo ti l'état bango ba bongisa lo voiture sima basa nini ba pesi voiture na yo bozo mona avantage il y a tout risque na désavantage et a le ko appelle libala o bala ba bala yo na coutumier oui ba bala yo l'église oui. Mais le quoi mon tout ya sa moi na mairie babali ote tout wana ko kiko coûter yo mariage na yo et ko coûter vie na yo alors bandeko bozo talanga oyo bozo ki na ba processus ya libala yango ndezo ki na émission na préparons-nous pour le mariage mikolo na préparer bino kaka pona ko lamba te kaka pona ko lia te kaka pona ko yeba ko luka mobali sili na libandi te kaka pona ko te mikolo na zana bino ko bulakisa bino ndenge nini ba procédure ya ko sala pour mariage na ezala na bloc mikolo bola ndanga bien yama kam to ko sola mi mariage na na bloc soki mariage na na bloc tala émission maman il est aneto mariage na ko za na bloc ko se préparer bien avant que okende ko kota na kati ya ndako ya libala na yo pona lelo to soki wana to ko continuer lisusu parce que nazana likambo mususu ya koyebisa bino kaya makambo oyo ya mabala oyo mususu ezali ona koyebisa bino ba bizu ebele na bino nyonso famille du cœur les seules familles du cœur na bino ba bizu bande ko nyonso bo disposateur na bino na pesi bino ba bizu na bino ebele tambo yo kaka yabe ya Zacharie Tulomba c'est le nom de son mari tambo zoka maman Eugénie Mongai c'est le nom marital nga anayebisaka bino ke naza nanga embadi emusala biso bino aza chi
bamosusu babenganga mama elia nitu yango nito komono mpenza ezalaka nani na valorisa mon homme marital mama nitu est-ce que boyeba komona nga mpenza ya famille yanga boyeba mpenza te so nga mona yebisi bino ba air de temps en temps nayebisaka bino mais mutu nyonso ayebi nga mama nitu eya na mutu moko asalelaki ngai mbongo na Manigram napesaki kaka komona nga ntango naki bayebi non madame épouse eza te parce que vous êtes enregistré au nom de Nitu nga napesaki komona Nitu te napesaki oyo yanga mpe mosusu ya normal mpo eza na identité na nga bayebi non il faut bakisa Nitu parce que awa to enregistré na kombo ya Nitu. C'est comme ça. Nabaka toujours que émission na ngeza pona obebisa te mais ezalaka nde pona kobungisa ta bozoka dina landu ngolo eza kombo ya monsieur Aurélien Ngolo c'est son nom marital ta bozo yoka oh mama Guylaine Musoba oui papa de vos Musoba abala mama Guylaine comme Guylaine Musoba non marital na mboka poto est très important même pe na Congo c'est important to fungola misu biso bangala to ka misu ga to fungola misu mokili ekomi na suka mokili za kobeba tout peut basculer à tout moment na seconde tu peux tout perdre okoko perdre makambo yo vande ki nango 20 ans 30 ans 40 ans na seconde kaka o perdre yango vie peut basculer pona kozanga koyeba pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzamba kalusa komona nzamba nous bénisse bana betu bons bye bye bon dimanche.